natanga basolani natanga babeti bis batikala jamais kozala na organisation ndeti oto totikali kaka côté chant totikali kaka Josan Voloko Gina Nangai biso 4 na chant totikali kaka biso 4 ce qu'on dit na chant série la série 70 tu vois la série à 70 les anciens des Aïko Bami c'était belé tous avec Baké et ça la passe ma casse surtout tant va bien à biso to kutana to va bien à biso to kutana mais tant to y a pas des soucis baksama et baksama souci mais il y a quand j'ai là surtout mais ça va passer et comme il faut foutre ni on a fait la bonne idée ok bah droit d'auteur les ala Lilo, Blaise et Tumbawa les alliés entre Blaise na Josa. Mais Blaise peut azala rappel quoi. Balobaka yepe ka muyipi. Babela yepe muyipi. Oui. Alongwe wana Josa raye, babengi pe Josa muyipi. Donc cela veut dire eza problème moko et comme problème pour la comme problème to fanda pour to luka moyen to solola pour to sisa makambo pour lelo compte il y a Sokoda ils a bloqué pour le comme il a parqué oui ya bino de nzinga tozaka ka musala biso to yaki na Angola pona musala donc to tambola ka vraiment pona ko servir ba o ya biso na 4 na Gemidor TV à Motema donc voilà ba abonné nous à Gemidor TV tozana ka pona ko servir bino en tout cas ba mbote esika nyo surtout bozwami tozaso na kati ya plateau parce que mukola lelo vraiment tozo sala ba émission ndenge sengeli alors batebele basenga ki bayoka ki grand-père Boziana aza awa Angola babepe pourquoi pas Gemidor TV pe ayambaye alors il y a pesibiso honneur wana vraiment na kotali sa na simplicité na ye andimaki ko répondre na invitation na biso kati na Gemidor TV na ngo bozomo na plateau bazali na ba danseuse tout ça kalate ba okota na bango na plateau to beta pena masolo ndenge sengeli eza voyage ne en Luanda aleki babonane awa est-ce que ezala pena nécessaire le kaka babonane a au lieu de Kinshasa to na poto a préféré ki pourquoi préférer awa nous surtout mitunana bokoye bango na kati émission ndenge toloba kati na émission na biso et motuna mituna surtout eza ya biso biano eza ye eza peka ka kwangaje ye na yango bandeko toke ko pesa pena ba sponsor nyoso tout bambote belé pe bandeko o bazomi bisika ba maibubul na Lyon bambote belé na pesi Jérôme na Paris bambote belé vraiment Simon Mabeka na Kinshasa bambote belé James Tabu bambote belé a en Angola na bosente Didier Kisukama bambote esika eza ozali vraiment na sima caméra pe to na mwana biso Gaël opena asimi masolo awa o yaza ko filmer vraiment ba image nyo sobozomona eza pena mwana biso Gaël aza ko filmer vraiment alors ko hésiter tende ko yopoza na mariage oza na fête oza na eloko moko boye o sengeli pena que non o sala o lingi pena médiatiser yango contacter biso Gemidor TV azawana o yazo couvrir ba événement ba fête ba mariage makambo belé vraiment donc voilà na kati Angola vraiment donc précisément na kati Angola olingi pe na Kinshasa bandeko bazali olingi na poto partout donc Gemidor TV za partout na ngo pona zo bino tante en tout cas to benga invité na soba kota na plateau afin que to banda émission na biso to tombele bino émission malamu bolanda biso na bokebi merci beaucoup. Gemidor TV, c'est le meilleur. Abonnez-vous massivement. Check. Gostaria de agradecer a vossa televisão Gemidor TV, da Suíça para o mundo Cosmo. Muito obrigado. Bem-aja a vossa televisão. Tokutani sunu kwa lelo kata Gemidor TV ndenge kata prometa ki bino boyebi biso musala vraiment totambola ka pona musala précisément na Luanda tozali awa pona musala kaka alors bandeko benye bayoka ki comment grand-père azana Angola
pourquoi yaki na Angola, pourquoi alingaki kaka ba fête et les cahiers alors que vraiment na Kinshasa batupe belé ko bazali na posa na ye même kuna na poto batupe na bazela ki ye kozela mais toye en Angola surprise to ko grand-père alors na yambi bango vraiment kwa lelo ndé bolobaki chose ozalaki ekokisami nango pour monopoliser parole que nous directement en tout cas pour payer sa grand-père bonjour grand-père bonjour en tout cas et c'est le mini à koyamba au koti babula sika malamu kitoko nezomona to koti mbula sika kitoko avec force avec idéologie impact dans le pays kitoko donc mbulo eza mbula ya makamu susu d'accord alors eloko o esali et c'est mon makasi biso à grande surprise ko yoka que grand-père azali na londa pete kutani na yo yos ko sepenika ka o passer ba fête et loko nini pena et sali po yo passer ba fête ou bien pas pour ça na ezali ka o passer ba fête non biso si toza lelo na Luanda parce que normalement toza koleka toza oleka parce que tout faut tokende kobeta concert moko na Varsovie donc na Pologne mais oyebi ke na Congo ambassade ya Pologne eza soutenu ambassade ya Pologne ekoma koto alors esengaki il faut présence physique d'accord faut que les cagas tombé période il y a fête producteur na biso tant moni ngwana et puis sur avion c'est bien boya pe kaka awa baramoko bo passer pe ba fête ya parce que les gens ont se passer ba fête sikoyo to zozilaka ka tango ekoka pour tout ça nzela na biso mais quand même au prestaki tobeti deux concerts déjà tobeti na junior na Joamon et puis tobeti na Monique tobeti na Monique pas ya Simplice voilà tout ça alors grand-père en tout cas pour moi on a vraiment bamboule poussani et belé ba HP poussani vraiment comment nous allons maintenir kaka oza cap wana vraiment et nous on peut c'est plus nous oza nango et ça la que grand-père tile o to ba pena ba série wana mais tile nous continuer quand la cap wana ba misusu to moni comme pena moi décadence et mais grand-père azaka grand-père secret zani secret pena ezala roté sur talibia ezala ndenge ya discipline la discipline oyo moko ningo zo kumbela ozo kumbela ozo mona po ezo senga il faut discipline Jésus kende pour makamebele il faut continuer voilà donc secret ngwana kaka secret za faut discipline quoi on va discipline les ebele donc makamebele il faut doser sokolinga ba shérif dosé sokolingaka komela dosé makambo surtout faut doser mais doser muke ranti nzoto ozala malamu mais na kobimana mo muke kotuna parce que le biso ko dina ba shérif faut ko doser mais tout le monde a grand-père toujours atambola kaka na ba shérif secret les anini wana mais quand on a ba shérif ngolo bateki il faut abuser, il faut pas abuser. Quand on va chérie, il faut pas abuser. Donc cela veut dire, voilà, il y a un cadre professionnel, cadre à boulot, d'accord. Collègue, collègue toujours travailler, cadre à boulot. Mais sinon, le sens quand le vélo qui est le sens où bateau bazaba maya sika parce que tunana na tuni yango batebele babaki yebisa grand-père peut-être à éviter parce que comme on peut na évêquila ka mingi makasi na bandeko o bazaka na ba chérie belé babenga bango ba buzi
Donc na femme vraiment donc bato belé ezaki na ndeko moto zaki na ye ton préparer mission abi mais il faut sa grand père sur azana boye bato comme on peut tanga mara ernie surtout so mo abi wana bozi donc mutu donc terme na ngozali ke mutu abasi belé yango na tuli ton zo tambola na ba belé to bana basi belé entouré aza kuna na basi penza ebele lebeli ya biso bato mangala yobika bato mangala biso bato mangala tolobaka trop mais mpona ngai eza ke anti-choc nde batangi bozi eza ke non chanteur oyo ayembaka na basi tu vois na ndenge wana mais bon ata so bakei nango bongo problème eza nango te réalité mais ça la paix comme ça toujours na merci quand vous êtes que na ninga bien parce que que na ninga ba chérie belo chérie so linganga souté il déjà alors voilà mais grand-père comment on a vraiment ba jeune talent et bimi et belé o toujours mon appel bazo ça ba preuve moko o toujours mon appel que non tolinga va to tuno likambo parce que bino boza ba miliaka kati na makambo wana na ba jeune talent na ebi pour ça moi ba collaboration na ba jeune mususu ou bien non vraiment ba contacter avec grand-père tous appel na pour ça moi collaboration parce que to éviter mikolo o ezokende voilà bon voilà ils ont le droit de toquer la côté ba featuring oui ba featuring effectivement ba featuring dans la salle quand même moi belé asali featuring na Redi asali na Bouro Pela asali na Ferregola et puis la Souka Awa na osala na le King Fali oyo bientôt, donc nous tous Kalaté vous a déjà sur le marché. Bon. Voilà, on a ça déjà fini. Collaboration les cas qui ne surtout que ça n'a pas jeune talent comme on a vraiment que yo papa ou cause papa n'a pas quatre na musique vraiment comme on a que bailler vraiment pour ça n'a pas collaboration. Est-ce que ça qui tendre ou bien ça s'était passé comment? Non, c'est bon. Hein? Et l'équipe en haut, il est bien parce que tout ça, tout ça, tout ça, et l'équipe en haut malin. Vraiment, en tout cas, l'équipe bien sûr, toujours, faut pas, ils ont raté, mais tout le monde fan de la thé pour d'accord ouais la polémique la polémique featuring yangana fali o isa featuring vraiment que batu bena ba comprendre que non eloko na eloko eza na place donc ba comprendre l'idéologie ya chant de yemba voilà. Donc, mingi ya olobate tozelaka tozelebima tozelango na février tozelango vraiment matoyoka mais toyebi déjà que mosala fali azosala en tout cas na ezokende mpenza comme il faut nayebi que avec yo eza eloko osakana te. Alors grand-père komona bandeko na baage oyo ya bino na musique vraiment bambiaka totika na bango su mingi te boza susu ebele mpenza te esala ndenge nini komona mpena ke bacollègue ebele oyo bazalaki entourage no mpena otango bazoba mpena grand-père bozi ozomona papa wemba ozomona kinge kestere memeya ozomona mpena batete wana mpena ezalaki donc voilà. Alors surtout kutu na basusu oyo mpena bozali mpena su benyamambo ntango bosali nini donc bato wana nyonso lelo baza te est ce que esala ndeni lelo komona bato wana bokise bango esalaka pasi esalaka pasi o bamista on est beaucoup amista vieux mais mista passer les moments ebele ensemble
bakenda baza belé tous belé surtout na clan Zaïko moi belé bake tout kali kaka côté chant tout kali kaka Josan Voloko Gina Nangai biso 4 na chant tout kali kaka biso 4 ce qu'on dit na chant série la série 70 tu vois la série 70 les anciens des Zaïko Bami c'était belé tous avec baké et ça la passe makasi surtout tant va bien à biso to kutana to va bien à biso to kutana mais tant to yaba des soucis baksama ay baksama mais je quand j'ai la biso tout mais ça va passer mais grand-père Pele nous a affilié dans Sokoda artiste nous surtout congolais azar nous pour bande de belé pe bazole la bazolo bakende kona yo nyoka longo vraiment bazonyo kola ba pemeza te penza donc moi pas koko so ezali pona ba jeune surtout alors que bino koza ba mbiaka botike la bango pe mo institution moko oyo kozala ke vraiment o ba jeune ba koya sima ba memango pe kende olieka ke ba kasure zalaka ba makambo belé non pour la problème à Sokoda moni eza problème moko et comme problème moko bon mala benga ngo Sokoda comment nini eza penza la ba norme penza ya nde ba sasem ezali eza ba norme wana te eza sous ba norme te comment social. Ah d'accord. Sokoda est comme un social. Sokoda est abordé. Sokoda lelo basoko futa, bazalek ko futa dans cadre il y a droit d'auteur. Bazalek ko futa dans cadre social. Non bien au social. D'accord. Ko ezalaka ko futa ba fait ezate parce que normalement les ba futa absolument sincère, il faut Salaki Nzembo, Bimi, après, et Kami, Sokozo foot à ma partie là. Mais la Sokoda, Bazo foot à bon côté. Donc, ceux qui n'ont Sokoda, Bazo y foot à. Parce que Bazo dit ça, Josa, Mabé, Kamboté. Mais ceux qui bachaki de ba appliquer qui penza ma méthode que pour ba futa bato il faut ça la nzembo au sal nzembo et puis batali nombre d'exemplaires vendus que au futa qui paye ba droit na yo au futa qui ba SDRN au futa qui on a Sokoda batebele ba sa nzembo au moins bon bazo beta ba sa nzembo mais koloba bango bazo sa banze moto be roba evre zo na lokola banze to ba lokola banze ba chef d'œuvre au final lelo tam du kurezo beto zo ka plaisir chef d'œuvre koloba na sens on a pena ba evre ali wana nazo loba na nazo expliquer au comprendre bien parce que je peux ça je ça faute que azo lia boye mais na nazo expliquer que Sokoda est comme social donc comment ils appellent sous-souté que bas foutin tout parce que à sekaki bazo foot à côté kate bazo foot pour nous ils ont comme un musicien pour nous aider peut-être to ko cha on na et comme que foot ya ningo na pour nous aider OK ba droit d'auteur les ala lelo Blaise et Tumbawa les alliés entre Blaise na ça mais Blaise pas à la rappel quoi balobaka yepeka muyipi babenga yepeka muyipi oui alongwe wana Josa raye babengi pe Josa muyipi donc cela veut dire eza problème moko et comme problème pour la comme problème to fanda pour toluka moyen
tout solo là pour tout si ça m'a camé pour les lots compte il y a Sokoda ils a bloqué pour le comme il a parqué donc voilà compte moi même système est quoi moi bazo satisfaire moi banamai moi muke eza sous-souté il y a souté donc ti le côté 2024 to éviter son ba convoquer biso poto kutana poto lukato solo là mais ba des autres on a ezaka ya bino moko ba mise poto mona ki pe maisha tango sali maisha ti bopotani pe panzani kaka ndengwana baloba kilikama mbongo boni susu et comme susu lelo Sokoda tozo mona blaza ke ndingo lobi a joka penza mbongo bon mona tozo lo bango na conditionnel to yepe to moni susu vejo sar ba lobi susu to kena ko la conditionnel mais et oyo bimisi oyo eza motu oyo lobi ke bovanda bosolame tomona mpe kabila abengisaka bino poko bongisa donc bobongisaka kaka te bon omoni bamakambo ya basokoda otangi maisha eza nde mosusu par rapport na basokoda maisha ezalaki mpona temps moko ezalaki vraiment ezalaki kaka po artiste bakutana pour nous la campagne d'accord il y a un souté tant que l'on salemi il y a un peu de filant parce que il y a qui bit nous alaïkaka l'artiste bakutana pour nous la campagne ah d'accord bon et nous on a battu mingi ba yebi en monté biso to yebite que bakutana ka pour nous la campagne ici là ah voilà alors on ça dans des confirmer que voilà pour expliquer ba de maisha nezaika juste pour na tamo après voilà bateau tout bateau sauf bateau à idéologie bateau à idéologie va comprendre que non boule il y a qui boue et ça comme tout le monde est na boule boule ba salemi on va comprendre pété vous comprenez donc voilà et puis les lots Sokoda au côté 2024 la canisi voilà. Merci mingi bandeko Olanda biso vraiment toi na grand-père Benz Bozigolia dans le plateau tozo chité na biso pena l'émission ndeka ezalaka mais tomoni ba sœur bazana biso awa soki pe ko présenter bango 4 émissions pour la grandeur et vous appelez madame bazaba Bozianas bango basawa na ba komi présenter bango tant sous ça alinga comme ne ba lo baboye donc voilà ba mo bazana na ranchi babanda lo baba moko tout ça et ça ouais to bandi na biso moi so bo ba voix kat na jeli donc biso pe to yeba yo pour ndeka na lo baki awa grand père azar côté vraiment donc a formé belé donc tu es pena et belé ba le cas ba bima makasi to yeba bango penza donc Aza a félicité donc maintenant Aza continue toujours dans l'idéologie to sepela makasi na yango nango vraiment ceux qui vont pour se présenter pas payer ba peu de to yeba ki ba DS ba to yeba ki doit belé ba le cas qui bana merci beaucoup nga ba benga nga pamso nga ba tabuzi muziana je continue à prier papa to ba tsama to be ko apprendre to un peu grossier au Kenya sinon on oublie il y a qui derrière mon nom mais to ba tsara mai comme son nom na grand-père au 5e année j'avance merci beaucoup la CP de la langage au lobby que Olympia on voit ça bien pour la cosposu la CP quand le lobby que vient format en tout cas nous en a raison et parmi bateau vient former sur ma bosiana c'est le pilote de reçu qui ça formation toi toujours la sama pour la paire c'est le Calalion et bien que Micho est bien combo non c'est le Calalion vraiment et puis tout beau sanaté tout ça album na biso déjà na marché désir féminin et na bana mai na mamu tuna mutaza vraiment la chanson na FT
Bozi Boziana. Donc banzembo kafula ils ont vraiment beaucoup taché na Elis musique. So betika na YouTube. En tout cas, Bourgeois Désir Féminin déjà la marche. Donc titre album Désir Féminin. Voilà. D'accord, tout ça la mot promotion ma casse pour grand-père Hazard. Ouais, tout ça la mot pas tout le belamu mingi vraiment. L'impression on peut ça d'avoir un mot de tonage. Désolé, on sait pas la mot que ça connaît dans la présentation pour la mot voilà. Moi c'est Kadi Jolie. Bonjour, bon dia, bonne nuit, bonne tarde. Bon appétit. Bon appétit. Nous sommes ici na Gémidor. Gémidor nyonso na balinaka anti-choc ya grand-père Bozi Boziana les grandes maillasses. Les papas de toutes les générations de l'anti-choc. Suite fait na monde de Boziana. Donc si vous êtes fanatique, il y a grand-père Lelo, comment changer par comment la gouvernance. Donc mais il y a rien bazali, bah non c'est ça bon parce que surtout il y a un danger c'est pas Bozianas. Parce qu'on a une histoire. Donc on a un danger. Attends peut-être tout le monde aux autres Bozianas. C'est aux autres Bozianas c'est au moins la version anti-choc et bandaka. Natanga basola natanga betibis. Batika jamais cause na organisation beti otozana. Voilà parce que baba no bien ba na bakombo na ba joli beta ba na kombo na e. Mais biso ce que tu as un esprit d'équipe. Tu as un esprit à Lelo. Yo to chisiko komba ndo ya vema. Ba bozana to mi pesi kombo ya bozi bozana donc bosia na lebi. Je vais na mka bina baptiser bino ba bozana. Soko yamba ka danger. Qui ça va fi ba leka ba leka ma génération ma pinga de. Alors c'est là non parce que vraiment que ça n'a pas passé. Grand-père venant au service au patient. Et puis vraiment héritage vraiment anti-choc. Au ticket non oh non bon. Au moins bon parce que moi musique à Lelo je sais il faut la création ça. Ouais. Moi Lelo aux Arabes neti li solo moko kozala ke otamba tangi grand-père Bozi référence déjà ko ba référence papa ayemba na ba fi yemba ayemba na basi etikali déjà histoire etikali ndenge ba lebu de kombo o spéculer makasi ba kozana la zalaka te ba desi ba leka ba kombo zalaka te bino boyemba moko bozup kombo vie en tout cas eza loko mo peut-être bozo ba plaire na moté mais ils ont un plaisir à s'accanater comme moi. Ils ont un plaisir à s'accanater. C'est bon, on a bien béni en haut. Donc, vous avez béni. Ah oui, vous avez vraiment béni parce que c'est un grand. C'est un grand parce que nous, nous avons vu la créativité. Bon, on a créé, donc à l'axica, il y a une tabanda à faire. Et puis, mailler l'épée. Il faut pas mailler les. Bacha esprit bacha maele pour na boulot on va bien Boziana mais fana na yo tu travailles pas fana na yo nini il faut pousser maele bien Boziana Boziana c'est déjà la danger donc il faut et qu'il n'est pas qui danger et surtout là voilà ils ont bon ils ont motuna mo de moi tunaki ando linga musicien moko mingi abena tuna est-ce que azalaka kaka to yepeka nzimonka Kofi Ali Baba Kofi Ali Baba azali Kofi Ali Baba azala kin azana e qui dernièrement on dirait santé complémentarité après tu veux ça mouvement voilà peut donc vérifier mais azana que ça d'accord. Alors bandeko question na bino amoy comme grand-père alobi azana e azana Kinshasa. Alors on a évité bon to comme penza na suka émission na poto zo bino pe tam ngité na évité soki ezana kana bino 2-3 personnes bambote voilà photo clôturer na biso émission. Ça va. Merci la doyenne, n'a pas avec la doyenne. Yo que la doyenne mais la douceur. Attends qu'on a lumière, attends qu'on a cotisé la maman,
nalobi yoko sundolanga. C'est bon. Oh, ils ont une nouvelle chanson dans Indulgence. Ils ont déjà la terrain, donc vous savourez en haut. Maman Fatima Mandarine, bonne année na yo. Bonne année à toute ma famille. David Tumbalabo, à votre voiture, Babo, bisous na Babo Zanas, Antichoc. Je vous aime. En tout cas, merci Mingina Junior Chimba, corridor d'amour international. La bossante président Mounia, merci pour la geste, vraiment la junior amoureux, Mileka qui très bien. Blanchard Visor, Bambo Tebelis, oncle Jidoka Louya, merci vraiment pour le soutien. 7 mètres Pépé aussi. Quand les tobi, moi, sinon, ce sont travailler bien, je vais danger, ça n'engage que moi. C'est le cas de l'Union, c'est vous en avez besoin. D'accord. Ma bonne année à ma grand-père Bez, vous y dans les grands mariages. Ma bonne année à la mère Fatima Mandarine, Arlette Mbenzo, la famille Mbenzo. Mon papa adoré Alphonse Ouma, bonne année, ma maman Simba Bodo, mon salanzamba, solo avec qui va salanzamba tout. Assemblée la bonne ma bonne année na yo, Chem Safonzia. Ben, Bozer Moui, mon garçon, mes salutations. Pichou Kambo, si t'adores, mon grand frère, si t'adores, Béativine, Maké, c'est Kambo, ma salutation à yo. Et mes salutations à Papi TC, les vieux banderoles vocales, à vos techniques. Merci à votre union, sur ma salutation à lui. Merci en tout cas. Nous sommes tous souhaités gagner quand père à l'objet vous qui est en Varsovie. Alors, il est bien. Il y avait grand-père et on est toujours bien. Donc voilà, tous souhaiter Bilou Pesa. Alors grand-père, tu comme na souka, tu éviter ceux qui peuvent ça 2-3 personnes pour eux sanité. Tu éviter que ça moulaï, mais bon. Quand on est au lobby, on peut ça, Rama Miezi, monsieur le maire, c'est le piano, les bombardiers, on peut ça, Zachary Panda, producteur, on peut trop le grand maître Kaisala, maître Costa ou Bosco, on peut ça, Météoris, on peut ça, Pedro Laël. Pedro Laël, place naïe, après c'est sur place pour tout ça là, vraiment en tout cas, beau trop. Exact. Batangi Chirichara, Mukonzi, et Aza. Toi Paris, Abi, Aza sur toi Paris. Ah comment toi Paris? Toi loin, ça veut dire Yo Kimba. Toi Chirichara, Blaise Mavungu, Bambota Tro, Bana Luanda, Abel Maya, le boss Abel Maya, vraiment Bambota Tro, tout ce fait là qui n'a geste, vraiment Bambota Tro. Kadima, double coach, Choucha, Lumière, merci pour l'organisation, Junior, vraiment tout Junior Amorima. Alors, nous pour l'organisation, côté Bok. C'est bon. Merci Bandeko. En tout cas, tu comme na souka, boyebi kaka soki to landi koloba to keneti na tipo na grand-père en tout cas ma soleza et belé à Robeta. Mais to salaire to simplifier en tout cas ezala moukuse parce que bango pe boyebi kaka temps ezaka makambo belé to pesa peta na grand-père comme ça asa pe makambo après ko ça. Azamba la liboso te pe ya souka te ko le 4 na Gemidor TV. Tant nous surtout disponibilité et vous en tout cas to ko sa grand-père aya à soutenir pe musala o enfin que et que les liboso to le baram sapi moko et sukola ke longité yango bomoni vraiment ba positionance bazana grand-père enfin que ko tombola bendele ya musala po et que les liboso ya bino molobeli 4 na Gemidor TV de Yonzinga botika la malamu to kutani ambala sima 4 na émission na bino bolinga mingi ya grandeur. Ciao.